Deo Business, maison de vente, réparation téléphone, accessoires et divers. Ndeko tozui Hong Kong na kati ya Matadi. Pli question ya kosomba téléphone à étranger. Kota na Deo Business, okokuta toutes sortes ya ba téléphone original na prix assez. Kota osomba toutes sortes ya Itel, ba qualité nyonso ya Tecno, okokuta yango na Deo Business. Bongo Samsung, Kolobate, bagam nyonso ezali. Kimambangu na Deo Business, na ville, non loin ya Airbus, en face ya Hôtel ABC. Ndeko na Deo Business, bazali kobongisa toutes sortes ya ba téléphone. Na Deo Business, okokuta ba ingénieur ya solo pour la réparation ya téléphone na yo. Obosani mot de passe, kende na Deo Business, ba ko déverrouiller yo téléphone. Na Deo Business, bazali ko flasher ba téléphone. Osombi téléphone ya poto, ozana posa et reconnaître ba sim na biso, soki oke na Deo Business, ba ko sala yango. Deo Business, solution pour l'achat, vente et réparation des appareils cellulaires. Na Deo Business, okokuta toutes sortes ya ba accessoires na prix ya malamu. Kota osomba ba anti-casse pour la protection ya téléphone na yo. Ba power bank, ba flash disque de 1 à 32 Go, ba carte mémoire de 1 à 32 Go, ba chargeur original, ba casque Bluetooth, ba MP3, ba pochette, ba batterie. Ndeko, Deo Business amemeli bino gamme ya Tecno oyo mundela sali mikolo yo na combo ya Tecno Camon 16. Adresse eza moko pour la vente, réparation pe achat ya ba appareil cellulaire eza Deo Business. Boma na ville Ami Congo, non loin ya Airbus, en face ya Hôtel ABC. Deo Business, la qualité au bon prix. Obombaki téléphone na yo na ndaku, otamboli par-ci par-là, ozui solution te na kotalisa yo meilleure maison ya réparation ya ba téléphone ezali Deo Business. Deo Business, yon ne fin.